folinga la mbote na bino nyonso tofongoli mpona otasa bino ndenge chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akomaki bongo na ntongo ya dimanche kuna na New York na États-Unis d'Amérique mpona koparticiper na 80e session ya Assemblée Générale ya ONU. Bosengeli koyeba que chef de l'État azalaki accompagné na première dame Denise Nyakero pe quelques membres ya gouvernement à part sommet ya ba chef d'État oyo ekofungwama mardi. Boyeba que président de la République a coparticiper pe lundi na activité ya commémorative ya 80e anniversaire ya ONU to poursuivre édition na biso na ngambo ya chambre basse ya parlement pour otesa bino ndenge ba membre ya bureau ya assemblée générale oyo bazali bongo objet ya pétition bazalaki bongo auditionné week-end eleki na commission spéciale oyo etiamaki en place kuna na assemblée nationale. Héritier Mapindemi apesi bino ba détails. Oui, week-end et l'équipe commission spéciale temporaire où ils allaient charger et examen y a pétition pour nakota la 5 membres y a bureau y a assemblée nationale où ils bazala qui visé après koyoka exposé y a ba députés nationaux ba pétitionnaires peu koyoka ba grief où ils allaient qui formuler commission a convoqué qui tour à tour ba membres y a bureau où ils bazala qui concerné Vital Kamerhe puis rapporteur Jacques Njoli bazala qui concerné pour la première édition l'atmosphère moko y a sérénité président y a assemblée nationale professeur Vital Kamerhe azalaki moto ya liboso ya ko se présenter liboso ya instance où ezalaki présidé et pas ya honorable député national Peter Kazadi audition oyo esalemaki en huis clos et pesaki ata fuite mon côté kasi sengeli boye ba ke président ya assemblée nationale a présentaki ba moyen de défense na ye par rapport ya ba accusation pour na comparution na ye président Vital Kamerhe atalisaki volonté na ye ya ko respecter ba disposition nyonso ya règlement d'ordre intérieur pe ko garantir processus parlementaire où ils allaient marquer na équité et transparence et ils allaient placer priorité et intérêt supérieur y a nation pe ko bakisa ba prestige ya institution bosimba pe boye bake rapporteur Jacques Njoli yepe ayaki kozala auditionné samedi 20 septembre 2025 na commission spéciale temporaire chargée na ko examiner ba pétition contre 5 membres ya bureau composé na 22 membres oyo ba utaki na ba différents groupes parlementaires commission oyo ezali chapeauté na député national Peter Kazadi bosimba pe boye bake na sorti to na suka ya masolo na bango Jacques Njoli asalaki ata commentaire mon côté boye week-end eleki ba membre ya bureau oyo bazalaki bongo visé bakobaki lokola rapporteur adjoint Dominique Munongo Inamizi yepe alekaki na sérénité pour na audition liboso ya commission spéciale na ngambu na ye après avoir passé 5h30 ya audition vendredi oyo elekaki président Vital Kamerhe azongaki lisusu liboso ya commission mokolo ya samedi 20 septembre pour na ko compléter ba moyen de défense na ye ndenge bayokanaki bosimba pe boye ba ke plénière ezali prévu mokolo ya lundi et pa wapi commission spéciale temporaire oyo a ko présenter rapport na ye na plénière ya assemblée nationale. Président de la Commission électorale nationale indépendante Seni Namokuse Denis Kadimakazadi a visité le centre des opérations de sécurité et la centrale électorale site Moko stratégique et la Kabongo ciblé na cyber d'attaque Stéphane Skande Héritier Mapinemi. Président de la Commission électorale nationale indépendante, Seni Namokuse, Denis Kadimakazadi, a salaki visite d'inspection dans le centre d'opération, il y a sécurité, il y a centrale électorale, site moko stratégique où ils allaient régulièrement cibler la cyber-attaque. Ils allaient mis en place depuis décembre 2023, centre Oyo et fonctionne à 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7. La mission moko a quoi assurer surveillance et monitoring permanent, il y a trafic nion, c'est le système informatique, il y a Seni. Peko collecter ba éléments sensibles où ils allaient liés na ba incident ya sécurité et surtout ko répondre na temps moko réel. Président ya commission électorale nationale indépendante a talifi importance ya ko anticiper ba tentative nyonso ya intrusion pe ya ko adapter permanence ya moyen ya défense faille oyo ezali bongo ya muke kasi système na bango ekoki kozala mal interprété na ba partie prenante pe opinion publique natina wana lobi ezali impératif ya ko maintenir dispositif ya sécurité efficace ndenge a déclaré na visite oyo ezalaki qualifié ya routine Denis Kadimakazadi a rappelé que Seni azali ko gérer ba données moko sensible mingi penza identité ya ba électeur pe ba résultat ya ba scrutin natina wana exemple a
libosi ya élection il y a le 19 décembre 2023 ezalaki enregistré na moins de 3422 attaques informatiques alobi bazali kosala régulièrement objet ba tentative ya pénétration et ezali kovize mingi koseme confusion pe koaltérer ba résultat na tina wana batiaki en place équipe moko ya ba technicien oyo bazali kosala ba tâche na bango essentiel pona ye alobi kolanda évolution ya situation pe ko comprendre ba défi nyonso ya équipe oyo ezali confronté Denis Kadimakaza du président ya Seni a évoqué pe ba contrainte technique pe financière alobi baza kaka na électricité ya qualité ya malonga te yango ezali ko compliqué bongo mise en œuvre ya ba infrastructure pe ya cybersécurité performante a insisté ki mingi na nécessité ya ko disposer matériel de pointe pour na ko faire face na ba menace nyonso oyo ezali komona na ba hauteur ya ba attaque oyo bazali ko innover tango nyonso esengeli kotika la vigilant na hauteur ya ba défi ndenge de Kadimakaza asukisaki koloba. Na somme sous basimaki honorable sénateur Chantini Ngobila Mbaka azalaki bongo élevé week-end eleki na rang ya docteur Honorus Kausa epa ya université Bel Campus témoin ya événement Stéphanas Kandepe héritier Mapindemi. Honorable Chantini Ngobila Mbaka a commis élevé na rang ya docteur Honoris Causa epai ya université Bel Campus na commune ya limité mingi penza na ville ya Kinshasa. Université technologique Bel Campus a honoré qui vendredi 19 septembre 2025 honorable sénateur Chantini Ngobila Mbaka bapesaki titre prestigieux ya docteur Honoris Causa distinction oyo eye ko saluer leadership na ye na gouvernance pe na action concrète oyo amenaki na kosalaka modernisation pe développement ya ville ya Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo. Parmi ba réalisation oyo ezalaki reconnu epai ya jury totangi réhabilitation et infrastructure routière modernisation ya ba marché locaux la Zando construction ya ba hôpitaux na ba commune ebele ya ville ya Kinshasa pe mise en œuvre ya projets sociaux ya bénéfice ya population ya ville ya Kinshasa avant remise officielle ya titre ya sénateur epai ya Ngobila ye a présentaki nanu liboso ya jury oyo ezalaki composé na 4 professeurs leçons académiques oyo ezalaki intitulé gouvernance de la ville de Kinshasa pe perspective ya ville moko émergente exposé na ye et s'articulaki mingi autour ya ba axe misatu ba axe moko ya makasi ya liboso rôle ya ba infrastructure pe mobilité urbaine lokola moteur ya transformation ya mibale ezalaki innovation institutionnelle et la modernisation de la gouvernance oui Albert Lisusu la santé publique et la dignité humaine comme fondement du développement durable. Nasuka ya présentation oyo après lecture ya procès verbal jury na mbalamoko ba décidaki ko attribuer ye titre avec mention spéciale ba pesaki ye diplôme pe ba insigne nyonso recteur Jean Sabiti a rappelaki ke boye état oyo Ngobila a trouvé qui ville ya Kinshasa a commis action moko réformatrice pe ba résultat palpable oyo emonani na mode de circonstance na ye lauréat a talisi gratitude na ye diplôme de mérite oyo ezali kakate honneur personnel na ye kasi ezali kosala to ko représenter appel moko ya makasi pona kokoba œuvre ya transformation pe ko transmettre savoir oyo ndenge eye bana ko inspirer ba génération ezali koya visiblement azalaki na esengo honorable sénateur Chantini Ngobila Mbaka a remercié ki maman na ye oyo azalaki présente na cérémonie pona ba sacrifice nyonso pe soutien malonga oyo azali kopesa epai na ye bongo na sima a se confier ki atalisi ke ezalaki difficile ya kotrouver ba mot pona ko exprimer esengo na ye na kotalisaka azali profondément honoré na distinction oyo pona ye élévation oyo ezali bongo motif ya fierté kakate ya yemoko mais lisusu ya ensemble ya équipe na ye oyo ba partager mérite oyo exprimer que lisusu reconnaissance na ye epai ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a commis ce soutien indéfectible pe vision ya
développement ya mboka. Bosimba ke cérémonie oyo ezalaki marqué na mobilisation moko ya makasi oyo et se déroulaki na kati ya Université Bel Campus na présence ya corps académique, ba membre ya famille, ba députés nationaux pe provinciaux, ba cadre pe ba haut cadre ya parti na ye ACP pe ba militants ebele bayaki kotalisa attachement pe soutien na bango et pa ya honorable sénateur Jantini Ngobila. Présidente ya Union de femmes nationalistes, Madame Iguette Lukalu Mwambouyi, a sangisa que plus de 500 femmes samedi 20 septembre kuna na salle triomphe na commune ya Limete pona kosolana bango na oetali bongo ba anjon de l'herbe na ba détail elongo na Francis Gonzalo Koka. Salle Triomphe na commune ya Limete et yambaki plus de 500 mamans yaba couche sociale ya ndenge na ndenge lokola ba femme maraîchère ba commerçante bref ba femme ordinaire na bokambemi ya présidente ya Union de femmes nationalistes Madame Iguette Lukalu Mwambouyi yende abetaki lisolo elongo na ba mama pona oyo etali civisme pe patriotisme. Madame Iguette Lukalu akendaki par 4 chemins te ateyaki ba mama esengeli balinga mboka na bango pe babatela yango na kosutenaka chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azosala nyonso po kimia ezonga na este ya République démocratique du Congo na nzela wana atiaki action mingi na accord de paix oyo RDC auti kosigné mikolo eleki elongo na Rwanda kuna na Washington. Selon ye alobi accord wana ezali mal interprété na bato ya mitema mabe oyo bazali kokosa ke ba territoire na biso misusu etekami nzoka nde ezali boyete. Accord oyo esalemi pona ba intérêt ya ba congolais pepo kimia ezonga na mboka wana nde ezalaki objectif monene oyo présidente ya Union des femmes nationalistes Madame Iguette Lukalu Mwambouyi asangisaki ba mama ndenge ye moko a expliqué na micro ya Info Lingala. Nde eloko tolingaki tolakisa na ba mama lelo ke situation ya mbongo etali ya mboka etali biso nyonso mutu nyonso amuye mayo na ye pona intérêt ya mboka lokola la plupart baza ba mama ya ndaku baza kote ya bana basala ke bana ba apporter une pierre par rapport ya mboka na biso et puis baye ba situation ezoleka na est na ba accompagner chef de l'État par rapport ya makambo ba accord oyo puisque l'accord était mal compris na badongolo miso donc basali ke ba mama ba comprendre accord bien te alors ba présenter accord na ndenge ke bateki ba territoire. Fallait expliquer les mamans et les femmes maraîchères, les femmes ordinaires de la maison bayeba que accord wana ezalaki important pour etalaki te ke bapesa Rwanda mboka non bapesa États-Unis mboka non ezalaki pour l'intérêt du pays et de la sécurité de tout le monde. La région Bosimaki évangéliste Charlie Munangai a commis livre na titre La conception et la planification de vernissage nango et salemaki dimanche 21 septembre na église Galilée oyo ezwami bongo na commune Yansele Igantingi après ce détail. La conception et la planification yangonde ezali titre ya livre oyo ekomami epai ya évangéliste Charlie Munangai kupa kwa Nzambi oyo auti kokoma livre oyo mosel na Nzambe akomi livre oyo azali bongo maître avocat azali pe pasteur responsable ya église Galilée oyo ezwami na bibwa na commune Yansele. Bosimba ke vernissage na yango esalemaki dimanche 21 septembre toujours na église Galilée kuna na commune Yansele. Na sima ya mateya boyi bapesaki maloba epai ya mokomi livre évangéliste Charlie Munangai apesaki ba précision ya livre oyo akomi par rapport ya ba question ebele oyo etunamelaki ye ezali bongo kotalisa bana na Nzambe likambo etali conception pe planification même Nzambe moko mokeli na likolo pe na se a concevaki pe a planifiaki mosala na ye nyonso asalaki ndenge moko pe na ba domaine nyonso moto avant à réussir esengeli conception pe planification esalema na ndenge ya malamu
auteur ya livre oyo arépondaki na ba question ya ndenge na ndenge pona kopesa ba explication par rapport ya livre oyo ye akomi pe kosala résumé na yango. Bosimba ke livre oyo ezalaki bongo préfacé epai ya Moïse Malumba oyo azali représentant légal ya communauté ACGM, Assemblée chrétienne Jésus mon sauveur, azali pe avocat na barreau ya Kinshasa. Boye vernissage esalemaki epai ya évêque Léon oyo azwaki maloba pona ko encourager bana na Nzambe pe bato nyonso bayeba na kosomba livre oyo ba découvrir makambo kitoko pe ya malonga oyo ezwami na kati. Na sima ya vernissage ezalaki bongo vente esalemaki epai wapi bato nyonso bazalaki présent moko sima ya moninga alekaki pona kosomba livre oyo pe ko encourager évangéliste Charlie Munangani Kupa kwa Nzambi na mosala kitoko pe ya malonga oyo ye asali na kotaka livre oyo na disposition ya batangi nyonso pe bana na Nzambe bayeba na kosomba yango pona ko découvrir makambo kitoko oyo ekomami ndenge moko évangéliste Charlie Munangani Kupa kwa Nzambi expliqué. Komi livre wana mpona kosunga bandeko ebele parce que suni na ngai moko epuis nasepeli kozwa boyebi wana kotia yango na disposition ya bandeko mosusu po ete kati na moto nyonso Nzambe atya likanisi wana ya kokonservoir ezali esprit ya créativité. Alors ntango eloko wana eza komata kati na yo koluka esuka kaka na motu te esengeli otya yango na misala mpona koarrive na komaterialize oyo ezali immatériel nde omoni deuxième partie lobeli planification na processus wana nde okoarrive na koatteindre objectif na yo. Oui, Moïse Malumba oyo aprefasaki livre ye pe azangaki te kotalisa esengo na ye. Un ouvrage très riche. Somba yango mama otekaka nguba tekaka makala eza malamu mingi parce que auteur azali kolakisa biso lolenge nini baide nyonso eyelaka yo na mutu comment tu peux canaliser ça planifier aza kolakisa biso ba méthodologie ebele. Ba porte ici efungwami na ISTPK pona ba inscription ya année académique 2025-2026 kuta bango na avenue Boujala numéro 29 na commune ya Kintambo référence stade Vélodrome. Ya année académique 2025-2026 est démarré déjà na likambo eteli ba inscription na Institut supérieur technique protestant de Kinshasa ISTPK la mokuse oyo ezwami na avenue Boujala numéro 29 na commune ya Kitambo référence stade Vélodrome yoka ba nouveau diplômé pe ba nyonso bazwa ba diplôme kasi nanu okota université te ISTPK epesi bino opportunité ya koyekola ISTPK berceau ya savoir ezali koorganize ba filière oyo na licence LMD toza na sciences infirmières ba parcours lokola soins généraux sage-femme na pédiatrie na licence LMD na biologie médicale baza pe na ba parcours lokola technique de laboratoire na ISTPK baza pe lisusu na passerelle pe master kuna okokuta eyazi baza pe lisusu na biologie médicale pe santé communautaire wana ezali ba filière oyo yo okoyekola po okoma monganga monene ISTPK enseignement ya qualité ezali ya kosamba te o po chaque année ba diplômé nyonso babimaka na ISTPK balukaka bango na ba marché d'emploi ISTPK afongoli ba porte pe azali kozela yo nani akotia tembe na ISTPK bilembo ezali komonana misala ezali koloba qualité ya enseignement ezomonana oyo penza perso ya savoir ya boye ezala te o tobandi boyoki a ne pas manquer rendez-vous yango yo na ISTPK perso ya savoir. Préfet Louis Kabangu ya Itemata Ndolo azali kobengisa bandeko nyonso oyo batanga déjà 6e des humanités kasi bazwa nanu examen de tête bafongoli centre moko ya autodidacte bokende koyekola po kozala utile na société Stéphane Skande Francis Kanza Lokoka. Tango ya koyekola esili nanu te yoka sango oyo
oyo na memeli bino bato nyonso oyo botanga déjà 6e des humanités kasi nanu bozwa diplôme d'état te itemat ndolo na ista batie na disposition na bino centre de formation ya ba autodidacte na domaine technique esengeli boyebake adresse eza kaka moko mpona kobima ingénieur ya solo itemat ista bazali na baformateur très qualifié na domaine technique nyonso lokola aviation civile, mécanique générale, électricité générale, électronique industrielle, radiotransmission et commutation, option ya construction P ezali na pointe. Pour na ba résultat ya ba examen d'état 2024-2025 préfet Kabangu aloba kito yebisa bino ke itemat ndolo ista basalaki 100% awa kutu bapesa bango kombo eratakate de 17h à 20h basali na bango etikalaka très disponible mpo na bino ntango ya koyekola esili nano te papa mama osalaka deja na domaine technique kasi nanu ozwa diplôme te leka na babiro ya itemat ista ozwa inscription na yo bokanisi esili tintin préfet Louis Kabangu atie lisusu mpo na bino centre de formation technique professionnelle mpo na ajustage, soudure, rebobinage, installation panneaux solaires, photovoltaïque, mécanique automobile, check automobile, diagnostic électronique des automobiles, installation bâtiment, froid, vidéosurveillance, électronique embarquée, informatique, bakisa cours ya anglais classique, anglais aéronautique, anglais d'affaires, pe cours ya français. Ezali ya koratete, formation rapide pour na 45 jours ya pamba, pe 90 jours pour na ba jour normal. Comment utile na société, yekola musala, adresse kaka moko itemat ista na commune ya Barumbu, tope obengi na numéro oyo ezali affiché na ba écran na biso. Soyez les bien koya. Nabokambemi ya préfet des études mwana mboka Pascal Bisi mwaboye bake itemat Binza Delvo basalisaki bongo poso eleki inauguration ya salle numérique pe bâtiment ya sika oyo ba partenaire na bango basaleli bango ezali bongo église de Saint de dernier jour pe fondation Vodacom bolanda ba détail elongo na Stéphane Skandi. Ebandaki na ba discours ya ndenge na ndenge wapi epai préfet des études Pascal Bisimwa apesaki maloba epai ya adjoint na ye pona ko remercier ba partenaire na bango église de Saint de dernier jour en collaboration na fondation Vodacom église de Saint de dernier jour ba pesi itemat Binza bâtiment moderne oyo bozali komona nyonso esalemaki na nzela ya directeur régional na bango mwana mboka Didier Mutombo fondation Vodacom bangonde ba équipé itemat Binza na sali oyo bozali komona ebenga misal numérique avec connexion gratuite ya mvula mobimba coupure ya ribon ekatamaki epai ya prophète oyo azalaki à la fois représentant ya ba autorité ya EPST mbala moko balekaki na visite guidée pona kotala qualité ya sali pe kozwa possession ya salle numérique ba élève désormais na itemat Binza ba kotanga na ba condition ya kitoko accroissement ya capacité d'accueil bana ba koti na accès à nouvelle technologie denge moko ya ba élève à lobby so école technique tout ça pour ça il y a numérisation ça pour ça il y a on appelle la technologie afin que biso tout ba congolais tous ça interconnecté biso tout peut tous en a ba cours paix en ligne et tout cela sera vraiment les apena kito pour na biso nyonso ba congolais pe pour na biso pe bana ya itemat Binza ista moko ya ba administratif mama Sylvie Mitonga atalisaki esengola bango esengoza vraiment makasi mingi moyen ko lakisa moyen ko exprimer vous êtes mais ça il vraiment tout na kati ya motema komona ba bâtiment wa sika tozui ozo répondre na ba standard international oui pour permettre que bana na biso bazo formation de qualité batanga na ba conditions ya bien donc c'est vraiment ça makasi outi so ba lebele tu ko former bana na aviation civile tu
tozali koforme bana na météorologie et agro-météo, tozali koforme bana na mécanique, na construction, na électronique, radiotransmission, tobakisi mpe basection ya sika oyo ezali lokola coupe couture na commercial de gestion, na agronomie. Donc, vous avez unébélé pour vous former. Vous avez l'école d'application ISTA, pépinière ISTA, donc formation, ils ont vraiment formation de qualité. Bah, on va 600 awa, bazala rapenza déjà na niveau AD, bazala la capacité à pour ça là, na diplôme, na titre d'abord un diplôme d'état au bazala. Ye mokope préfet des études Pascal Bissimwa a bêti c'était pour na ba parents oyo, bazelaka un mois eleka et bongo batinda bana na bango na classe. École na biso euti pour recevoir bâtiment ya sika pour la formation ya bana na biso bakomi kozwa ba formation ya likolo neti o ya bana oyo bazwaka na poto tokomi na salle numérique tokomi na bâtiment ya sika baklasse ya sika kala mingi te balakisi na biso bazokende formation sur l'innovation. L'innovation, c'est-à-dire mayele oyo bazo transmettre epai ya bana po bango moko ba créer makambo. Donc enseignement ya qualité ezopesama awa na Itemat. Baboti oyo bayebi nano te nakanisi bazolanda biso bobanga te botinda bana na bino. Une année après, beaucoup de changement dans le comportement même à banana. Oh les kaleka na Itemati binza na banana bino oyo balingi ba benga ma ba ingénieur ya solo pour adresse ezaka kamoko. Le Lekoksi bongo 15 ans depuis balansa misala ya kotonga stade Kazamba kuna na ville ya Kikwiti misala ezo kotambola malembe ti lelo esila kate reporter ya info linga la partie ya Kikwiti asele bino le mao. Environ 15 ans passés depuis balansaka misala ya construction ya stade ya Kazamba na ville ya Kikwiti par ba régime avant Tshisekedi. Évolution ezala kaka te kutu ekoma zamba monene lokola park oyo banyama ya ndenge na ndenge ekoma kotambola na kati neti bapuku na ba oyo misusu kutu tokoki kotanga te. Tango mokonzi ya mboka président Tshisekedi akotaka na pouvoir alakisaki bolingo mpona koreprendre chantier monene oyo ezalaka espoir ya population ya Kikwiti mpona kosala lisusu misala wana. Quelques semaines après reprise ya misala, ingénieur akanga chantier sans kolaka population misala esuka kaka bongo ya abendani. Stade ya Kazamba to banomona ndenge bano travailler ti ndenge zo travailler bona ndenge kangama to atena biso mope kutu to ekamusaka biso ti lelo yo to comprendre te o ingénieur muda bano sa musala oyo na ba travailler si one donne ba bano travailler so tu ni bango a masa usele kangami ga bongo ingénieur lobi to so na bandaku ozo comprendre so ba bengi biso comme ça peut être osani do biso yezo ba musale ba dali susu siko ye bongo balobaki bongo rezo ba pesa ke musala ngwe kangami pona nini baloba te logo te baloba kuta te logo moko te ye pe akenda pe ga bongo misale kangama mituge kangama bo ba machine wana tu ya mai kangama bon mutu pe kuta atiko travailler sur ces até to mona ka uvena ya kawa yo sepela ka mingi uvena pe atu na biso pe do répondre ki to mataki do tinestad atala ki bakiti kutu do betela ki kutu mbula kutu bakiti do eza do ekobe ko nuna alors ozosenga nini na mokonzi bakonzi nyonso mboka oyo bakolanda yo nazosenga do na bakonzi do na papa Félix Tshilombo akwa kosunga biso po na kati stade ya biso ya komina Kazamba do na ville ya Kikwiti po biso bana Kikwiti pe to ko sepela pe tozala pe ne stade pe ya biso. Ba député voté na ville ya Kikwiti mosala na bino nini? Ville ya Kikwiti oyo ebimisa batu ya ndenge na ndenge na ba poste oyo kutu tokoki koloba te mais ville ya Kikwiti ezo manke kutu ata stade ya pamba. Biloko ya boye eza kitoko te? Potwa peza potopota kitoko ekipe H2 za la mukolo to mona bino so bosengeli komela yango. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakate tirero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap potopoto kitoko pona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia.
akoli boye aliaka kaka protivap protéine vitamine énergie aza mayele na classe abelaka te mpe alembaka te bamama félicitation na bokoneri bana protivap facile à digérer et nourrissant eza na protéine vitamine et énergie bebe na yo kitoko nini oyesaka ye baya bayingakango sante kitoko nzoto makasi matemi disa mama lekisa mwana sukala mbimbi oyo sukala mbimbi protivap pour bébé pro. En tout cas, Info Lingala, il y a lundi 22 septembre 2025, yango comme Nasuka au Nazara qui vraiment n'a pas makasi à se présenter bino yango ceux qui se pele en pesa. Merci na igon tingi o ya zaki na sima caméra montage simba maki na Fabrice Lundo mi pe Christian Kangebe ni journal a peu na pe za ka superviser et pas hériter ma pinem bande ko boti kala malam. Au revoir.